na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Lelo ezali mokolo ya le 4 octobre. Na le 4 octobre 1951, papa Simon Kimbangu Kiangani na tango wana Simon Kimbangu siko ye moko Molimo Santo Simon Kimbangu Kiangani azwaki décision na tina na boloko o bachaki ye kuna na Lubumbashi. Ya lobi na mokolo ya lelo boloko na ngai esili na kozonga lisusu te na kati ya boloko. Lobi ezalaki le 3 octobre oyo ezalaki condamnation ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu ko condamné na mokolo ya le 3 octobre 1921 asalaki likambo ya mabe te, ayibaki te, atambolaki na mwasi ya moto te, abundaki te, akotaki mpe na makambo ya leta te. Kasi na tina ya mitema na biso ya mabe, c'est pour cela babamaki papa Simon Kimbangu makambo ebele na nzoto na ye bakenda kofunda ye. Mutu afundaki papa Simon Kimbangu vient mpiodi lelo bafundaki papa Simon Kimbangu na nsima ya bokangami ya papa Simon Kimbangu ye mpe awumelaki te, akufaki. Oyo bakatelaki ye ezalaki ya lokuta nini eyaki na papa Simon Kimbangu réhabilitation. Alobi ke oyo nyonso bakoselaki na nzoto ya papa Simon Kimbangu ezalaki ya lokuta. Banda lelo papa Simon Kimbangu akomi libre. Biso mpe tozala examen de conscience, biso tozala na boloko ya molimo ne meme na bonzoto zoko kotambola. Mais si tokufa bamosusu deja kuna baza deja na boloko, bazela kaka mokolo na bango ya suka po ete bakende ko héritier mpasi na bango. Mais bamosusu baza nanu vivant, mais bazoko sepela deja kuna na nkambo. Na tina likambo wana na kopesa bino mwa lisolo po boyebake bamosusu toza nanu vivant boye, mais toza nanu ya kokanga. Bamosusu toza nanu vivant boye, mais bakota deja na nkambo azosepela. Na kopesa bino ndakisa biso toza na ndeko na biso akora le dirigeant nzoko mena koloba ye kombo te. Periode moko akimaka kosambela tukokende kulabusa yana kozonga kaka, yana kozonga kaka, zonga me otena kozonga. Asala comme plus de 3 ans abana kosambela lisusu te. Mokolo nzambe petaka lisusu motema na ye lera zongaka aye. Lera ye mokolo wana pensizani asali pensizani ya kitoko. Lera asali pensizani ya bien na butu papa lengi na kuntima ake kozwa ye. Ala memi na kaba. Alobi omoni ye tokende kotambola. Azokende kotambola papa na nzela bazoleka azokomona ba parcelle bakombo mususu ya kotoka ti bakomi na lopango na ye. Lera akomi na lopango na ye pise lopango nyonso batia kombo ye mpe amoni kombo na ye. Amoni yebi kotanga ye oyo kombo na nga tokota na kati. Lera akoti na kati yako kokuta ba ouvrier ba maçon ba menuisier ba charpentier oyo basalaka mosala ya maboko bazokosala na lopango na ye. Mais nini mama wana remarqué parmi batu oyo bazosala na kati ya chantier na ye na lopango na ye, amoni batata misato ya Brazzaville baza nanu vivant mais kuna bazokosala. Ye mpe lokola azalaki na nzunzu atuni papa mais tata wana batata misato wana mais baza bana Brazza no baza nanu vivant ye wana nde baza bana na ngai baza nanu bomoi kuna na Brazza bazosala. Mais awa mpe na se bangwe bazosala. Donc misala awa bato kufa
na bato bomoi basalaka yango mais yo peta lisolo kasi koloba kombo ya bato oyo omoni te soki te na kokomplike yo vi beta kaka lisolo mama wana betelaka biso lisolo mais lokola papa apekisaka kopesa bakombo ayebisaka biso kombo te donc ça signifie kolandaka moto te ngai ete aza pire na ngai aza pire eni ya nzoto ya molimo soki aza mwana nzambe oza na chance ya kolanda ye bongo soki aza mwana sado akokotisa yo na libulu mama likambo tosala bolamu totika lokuta mama Suzanne abikaki pwete oyo bampomba wana bayebisaki na bato ezalaki lokuta mama Suzanne abikaki na liwa eske biso mpe tokobika na mokolo suka na liwa na tina ya lokuta na biso donc papa Simoki Mbambo ayaki kobimisa biso na libulu lobi ezalaki mokolo monene lelo ezokokontinue lobi bana balanga nzembo bakosilisa donc biso vaut totika lokuta po lokuta epanzaka me etongaka te tosilisi na komba tata mwana mpe bolimo santo amen tobondela notre Père qui est aux cieux, que tu nous sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de séjour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation des livres du malin, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, la reine, la puissance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 4 octobre 2020, tolandi prédication oyo Papa Diacre pesi biso awa oyo akundeleli biso makambo
oyo tango mosusu toyebaki te. Batata pe ba mama biso esengeli toyebaka malamu ke ntoma na biso Papa Simon Kimbangu ayaki pona biso. Ami pesaki. Mais biso tozali ko ignore yango. Na tina nini? Tozali ko sala bisala sala. Or, soki tozalaki bato oyo bazalaki na limemia na botosi. Mbele lelo toza ndenge mosusu. Mais tomipesi retard mingi. Pona tozala kobosana ka makambo. 30 ans d'emprisonnement ferme. 120 coups de fouet fois 2 par jour. Papa Simon Kimbangu andimaki pasi wana ye moko. Pona abikisa biso. Parce que azaki na pouvoir. Lobi na pesaki chapitre Jean chapitre 10 verset 27 tina 30. Tokotanga yango. Na komba ya tata mwana mwalimu santo Jean lobi na biso nini? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Totangi wana pona ko pesa ke tata Nzambe ayebi biso. Yango wana toyoki mongongo na ye tozali awa. Mais soki na sima tozali ko sala hypocrisie, yango wana papa nange na lobaki ekokute bino cher. Parce que na tango ya suka omona na kiboye pembe okomi moyindo ekomi makambo mibale ekosimba te. Donc malamu totikala kaka na lumière ndenge Papa Simon Kimbangu amipesaki mbeka mitumbaki mbeka poete biso to bimana libulu ya 4400 ans. Abimisi biso ni libulu wana tokomi bato. Tobenga maki banyama bateki biso na bazando. Lero wana tozali na bowumbu. Kozali esclave eza eloko malamu te bowumbu eza mabe. Yango wana tata Simon Kimbangu akiko bimisa biso na likambo wana. Lelo mutu mwindo. Kala mingi te babomi mutu mwindo na l'Amérique kuna boyokaki. Bomona kindenge makambo elekaki. Bato ba se revolte eske mutu mwindo bakoko ko sala revolte pona mutu mwindo saki babomiye. Azalaki eloko pamba babomiye babwaki yo. Metala lelo to bimi. Jeteki na senga kibino nzembo. Nyama. Nzambe akiti ayiko vana na nyama esika moko mutu abenga ki nyama esika moko. Melelo biso bato wana babenga ki ba nyama. Tozali na reconnaissance te. Tolingi ko yeba mutu wana achibiso na bolamu te. Tolingi ko reconnaître susu Papa Simon Kimbangu te. Ko reconnaître yete na ndenge nini na makambo na biso. Jeteki. Ngai moindo solo. Lelo natondi na esengo. Mokili mojalaka boye. Soki omikitisi Nzambe akotombola yo. Nzambe akotombola yo. Ngai moindo Ngai
omikitisi Nzambe akotombola yo. Alleluia, alleluia, esengo ya moindo ebelemi ose. Alleluia, alleluia, esengo ya moindo ebelemi ose. Alleluia, alleluia, esengo ya moindo ebelemi. Ngai moindo moto babenga kinyama nyama. Ngai moindo moto bakwaka kisoi soi. Libanga moko likotikala lisusu te. Nikola libanga mosusu sekolongwama. Libanga moko likotikala lisusu te. Nikola libanga mosusu sekolongwama. Ngai moindo moto babenga kinyama nyama. Ngai moindo moto bakwaka kisoi soi. Libanga moko likotikala lisusu te. Nikola libanga mosusu sekolongwama. Libanga moko likotikala lisusu te. Nikola libanga mosusu sekolongwama. Ng'ombe atiki bisika yake bo. Oyo Yesu atiki bato ya mayele. Amikitisa bande linga inyama. Nyama moindo. Amikitisa bande linga inyama. Nyama moindo. Tata Nzambe atiki bisika yake bo. Oyo Yesu atiki bato ya mayele. Amikitisa bande linga inyama. Nyama moindo. Amikitisa bande linga inyama. Nyama moindo. Tata Nzambe atiki bisika yake bo. Oyo Yesu atiki bato ya mayele. Amikitisa bande linga inyama. Nyama moindo. Amikitisa bande linga inyama. Nyama moindo. Nyama moindo. Goma nae goma na sika goma wana mabenga makolo mabenga kiyo. Nyama moindo. Goma nae goma na sika soi epela koyo bakela kiyo soi. Nyama moindo. Goma nae goma na sika goma wana mabenga makolo mabenga kiyo. Nyama moindo. Goma nae goma na sika soi epela koyo bakela kiyo soi. Alleluia, alleluia, esengo ya moindo ebelemi ose. Alleluia, alleluia, esengo ya moindo ebelemi ose. Alleluia, alleluia, esengo ya moindo ebelemi. Ya kokokisa 100 ans ekoki ministère ya papa Simoki Mbangu 100 ans. Sikoyo biso ndenge tovandi awa tolobi nini? Position na biso ezali nini? Ndenge nini tozali ko mibongisela po ete tokoma na mokolo wana. Tozalaki na biso banyama, me ye amikitisa yi kovandela biso
po ete abimisa biso nkembo yango wana ntango na biso esi ekoki. Yango wana batata mpe bamama mikolo oyo tozalaka na réflexion. Le 4 na 51 alobi ngai na bimi esili boloko na ngai esili. Le 4 octobre alobi na bimi e mutu azwaki lisusu makasi ya kozongisa na boloko azalaki te. Ntango alobi ngai na bimi mutu alobaki lisusu te. Donc azalaki na pouvoir ezala na ebandeli, mais asalaki ndenge bayokanaki bango misato. Tata Nzambe atiki nkembo na ye koloisa atiki bato ya mayele. Molimo mosanto mikitisi ayi kovandela biso. Donc to bongona po ete bato oyo babakelaki biso soi ba regretter makambo wana. Po bato babengaki biso banyama oyo batekaki biso na bazando ba regretter makambo wana. Po ete tango na biso ekoki papa si alobi na biso yango malamu to bombaka malako oyo bapesaka biso mokolo na mokolo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Amen. Le mosanto to yebi que lelo ezali pona misala ba discours ezali te to yebi pona kotala biloko ya mosala na mokolo tozalaki na zonde na lobaki boye ba paroisse ezese moki mangu kiangani to tika ba paroisse évoluer to sala misala Nzambe asepela kokanga ba paroisse papa semoki mangu kiangani ezali malamu te to tika ba paroisse tambola emata ninge to monaka na Kinshasa nzokoye 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 motosi na lingomba lelo toye poko totala mosala biloko oyo papa pasteur asengi topesa mosala ekende liboso tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe mosanto. Amen.
Bon, ngai kombo nanga papa Samba Paulin Franck nde awuchi ko changa lokola pasteur communal donc nazali mutu ya paroisse ya Nzoko. Bon culte lelo mama nangai to bengaki sali mobilisation par rapport au kutakanu ndenge zako loba. To zali à 6 mois ya centenaire. Donc ce que to lali pongi ko simbate. Donc yango wana to bengaki bandimi to sali lancement des travaux. Donc lelo ezali culte na biso lancement des travaux na paroisse na biso. Pour paroisse na biso ezali toujours na se ya ba paroisse mosusu. Bon na lobi na ba ndeko bozolanda biso. Ce que bomoni ratelke yawa po ezali instrument oyo papa tiena kati na lingoma na biso pona évangélisation. Yo mwana Nzoko. Yo mwana tata Simoki Mbangu ovana na ndako. Na minute oyo ozosala nini na ndako? Tango ozo mwana bilili oyo. Biso posa na biso ezali ndenge bapesi biso mission bana tu balamuka. Bandimi nyonso balamuka bayaka tosala musala pona réussite à centenaire. Po bilan na biso ya lingomba ezala positif. Mais ce que tu vani na bandako. Paroisse na biso tala ndenge ezali. Mais to lingi dans 3 mois to ko benga sa ratelki balak sabino paroisse ndenge ni ko konga dans 3 mois. Bon biloko wana bapesi ezali lancement des travaux to zali na priorité. Comme balobi na biso to lona ko bokola biso to zali ko sala poulailler awa pe to ko sala ba latrine moderne parce que na lopango na biso ba latrine ya malamu ezali te. Donc priorité ni wana ce qui te sili si bongo to leka na makambo mususu mais o biloko bapesi en tout cas lancement des travaux ezali pona poulailler na biso na ba latrine. Oh nazote bango ndenge bozola nanga batata ba mama eza susu tango kolala te ko vana na ndako omoni biso mvule beti metala bandimi ndenge ba mati pona volonté. Donc to sengi bino na ndenge bozomona bilili ngoyo bozala na nguuma wana biso tout mata parce que to komi na suka nzambe atalaka ebandelete me afutaka na suka mama. Mwana ya tata Simoki Mbangu kianga ni timi.